TV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Eli bonsoir. Maria comédien Alimbisanga. Bonsoir, tout à l'heure, les bossos, il y a Matanga Chaka Congo, le Raboyevi, qui est ma démarche nationale, on a Koutana, président de la République, on a fait sa mission, Maya Okundaye, président d'Imaki, donc il a fait après ça, il faut enveloppe. Enveloppe, peut-être, on a un souvent, il y a des cartes de Okunda, Chaka Congo. Mais vous allez au moins complication, mon Kézali, pour Banana, nous va passer sur accordé. Date. La date, voilà, va passer sur la date. Donc, c'est bon, bon, les autres, c'est la date. Pour que nous puissions comme on a honneur parce que le président de la République a réalisé dans mon enveloppe. En tout cas, pour nous, merci beaucoup notre président Fatih Beton. Merci. Bravo, Fatih Beton. Eli bonsoir. Maria comédien Alimbisanga. Au moins vidéo à Salio avec pression. Maria il faut la vérité. Maria Kangi mon président Zayo mon génie oyo ya kiawa. Tango bike OK, mais ça papa Tshisekedi. Maria Zagi na mes alandi président na limité. Ba ebisie ke aza liste ba invité te. Ezana mutu mo sécurité Zagi na ici abi le quoi matanga vie chaque kufi zato koti sa on compte sa matanga au sola na président a koti pe ba lekiseti et pas président oleye ke ko sola makamna le la Jacques Chabanya mela mbongo ya ba clip asala na tango a campagne ya moni makamwa sa lobia lobeli en président mini habite président to ana matanga président ABC boza matanga na ebi ke chaque kufi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Au place à rouler la chaka, exacté. Président Bi, au place à rouler les aides dans un entourage apprécié, alors explication, il y a Maraï. Président ABC à lobby. C'est pour ça que bon ministère de la culture, habité ministère de la culture et ça, l'autre côté, Nani Oyo, papa, on est. Le cas, ça, bon, ça, oui, 9 mois, na mort, il y a un ministère, on dit qu'on se plaindre. Président Katiabi d'accord, on peut sa contribution en ngai. Contribution en ngai, bolukana nous, ya mukepona matanga ezeka kimia. A passer numéro ya maman Rose financière na privée. Mara yo ya, j'ai dû aller na butu déjà bengi déjà ba tunga na ibna ba sala makamwa matanga te président lobby na kuta na financière. Na tongo, vendredi na tongo. Na kiti na sende na tala aka sali na bomza sali na moi mutuka ne libanda na yo pesa embote anga bonjour papa et defo kenda ti lelo o zonga lisusu te abina nga mwana ngai nzambe ka lingi kaka okita chaka pe asali chaka makila makasi asali ke yo kita awa Margot na osenga o fona loba no vérité lobi to zaki pas président pesi biso ordre ke nani akunda Nanya Kunda financière nae après ça quelque chose pour la matanga. N'etinga bi papa. Non c'est la papa Dieu, son la mémoire à papa. Nani papa Dieu c'est makamba papa te. Yo moko na ngana autorisé au Kenya palais de la nation. Pour na yeba ki. Mara yebi démarche administrative, tu na yeba ki na palais de la nation. Ba ozongi seka pa na biso. Akomi ngabe na mati na ngai pe na ndako pe. La Béninka siège quand il y a privé service finance privé à président on a tout ni bango. Na no maîtriser comment bien que monsieur Fenda azana babi na monsieur Fenda c'est match. Ngabia papa match malam. Na vana mona kamera ina la kabo na moyo na récupérer pongi batongo wana. Na mona mara ya Béninga. Allô Margot, zo motomba yena moi si ne porte-parole moi si na. Zomo tombangu yaka. To comme la palais de la nation donc nga on na vie grande sœur na biso cousine wana nièce na biso wana akaki rotika nga na palais de la nation to komi ezali pas compliqué pour kota ba liste ye to koti to komi na bureau to vandi mara ya okamwa sola mbongo leke na zolo no ayoka na sola mbongo te marai okamwa Max Ayabi, vous avez besoin des obsèques de combien? Et normalement, vis-à-vis de dette à l'hôpital, pour le vraiment, la minute où tu es la caca et pas présent, Maria est administratif, tu es un margot, na maloba.
Vous avez besoin de combien? 185 000. Papa, il faut pas rendre ma dernière hommage. Solo ligne. Max Abi, attendez, je vous passe Maman Mimi. À passer à Tchémel libre. Madame Mimi, je suis avec Monsieur Maraï et la fille du défunt. Madame Mimi, le but a besoin. Madame Mimi a tout dit. À mes condoléances. Papa Chaka. Si qu'est-ce qu'il faut? Soit à 185 000 euros, ça n'a pas de obsèque. Comme il faut énumérer tableau à dépenses. Comme il faut dépenses. Papa Max Atali a dit Margot, beaucoup de gens ont propre boy la ngai papier à dépenses. Donc il y a un sali tableau à dépenses. Marai a béni ngai. Allô Margot, Moutouana lobby 185 000 c'est bon. Mais Kolekisa 185 000 T. Wana Marai a lobby n'a pas de problème. Tout ça dit dépenses comme il a 182 000. Plus pourcentage, imprévu 10%. Le quoi il y a administratif, c'est moi expliquer ça. Ça dit plus imprévu 10%, ça dit 200 000. Wana Toyokoya Nanda Koune ba 16 ans. C'est vrai que tu parler de la nation. Pour service privé, chef Ezarana RT. Abina ngaite Margot ya Nanda Koya kana tokanga photo, totinda photo, tindi photo. Na accusé de réception Abina. Au moins qu'ils aient des réceptions, le quoi va s'engager sur le dossier. Il y a deux penses. Nini oyo balobani. Aussi il a accusé des réceptions. Il y a papier on a précieux parce que bureau privé chef sengara ba mikana. Mais comme sengi accusé de atteindre mikana nous sommes pas observer ba robenga samedi dimanche. Mara ina moi c'est pas stressant à resakanate. Ngabi na comprendre nous te boza agiter pour na nini. Boti ba mbo sa l'étude o ba koloba ndi to ko accepter. Mara ya ekozwa lundi na kela nga prière na limité na ina kozonga na lali. Na moni abengi nga na lokona leka na pongi na lali. Na waka auto ana salon pa na bino. Na yo bima na moni ba na salon. Oh. Bonjour maman. Otoye batona ti siko eloko te peut-être là musu ba benga ki yo ko makambo zaki ya papa ngai ba bengi ngai tenga na tino ba numéro ba to ko kiko benga kuna na bureau wana. Abilanga mo na benga ezate po président la kaki biso poste. Toki ko bimba ba ika na kombo poste na mona ba ona bengi mutu parmi ba ta finance mutu moko na lobe mara ya boto téléphone. Je les envoyer les enregistrements à Botoli téléphone. Dans la botoli téléphone, Moutouana et BC. Abi, Monsieur Marai. Yo, c'est un kimbon, vous pour la famille, na bana. Non, comme on est comme coach, biso pression. Babi, d'accord, il y a 16h na Margot, mais c'est Max Sabine. C'est Marai, on se voit à 16h avec Margot et la fille du défunt. Moi, c'est Marai. Abi, Marai, il y a un petit cas, il faut combo la pesala. Donc, il biso misad. Comme biso misa tukuna ba yambi biso tokoti donc tokoti basali ba pesi Marai bon wana oya caisse koma akomi kombo Margot koma kombo akomi na komi montant 50 000 motif mais c'est Max abizana pesa au motif eloko kokoma ya bitena koma ka obsèque chaka kongo abi d'accord koma obsèque chaka kongo akomi to signer Marai ya Zwimbongo sans qu'on déclare que au moni vis-à-vis de l'autre côté bon to bimi nanzela moi c'est comme lela mbongo eza muke boy to komi na ndako Marai a sali prière merci Seigneur boy avandi Abigail est témoin chez avec Abigail son la kosi Eli appelle Abigail va témoigner. Na même qui témoin comme Abigail le quoi ta famille bazaki te kene misala na même qui Abigail témoin Marai le binanga option liboso Margot yo zwa 10 000 ngana zwa 10 000 30 000 peut que ko fongola compte na combo artiste à danger na rare banque to chambongo on na banque deuxième option ngana zwa part na nga yo zwa part na yo o etikali to bundana famille bundana Abigail témoin. Moi, stabilité Marai, la deuxième option, première option, c'est bon. On a dit papa Marai. On a un engagement à mon côté.
petite sœur nanga azana poto ayebi makambo ba tupe ba yebi pe démarche il faut na zonga na sona ba papa leki na petite sœur na yoka o bango ba koloba benga papa leki siko benga petite sœur il faut na sona na bango na ndako yo simba kambo ko bimbongo yo mto senga kifo osaila ngoma o kunda mutu simba mbongo na ina ko zonga ba 20h ayo benga ba 20h30 oh maman sim d'abeille allo Margot option banque tolongo lié to che sumbongo na banque te na kipara na bango te lobi na o mara ya zwi chimie moko ye ana ndako komi koloba akei ndo moni makambo nyonso pression parce que batuni ye na service à finance OK ko chambongo na banque yo moko ndenge nini en plus quand tu as un fonds on a combo na compte privé pona ni danis que mo ya bobseki ya mutu eloko mara esali chimie ngwana lokola Eliezer ndenge honorable ozana so lelo ye na bande ba partenaire atok ya pesa muninga suri boyo kotala ngana matanga eza problème soki mutu mususu be moteme tutami pa binga pe na ekolela na bana eza problème yango mara itonga moni alita chamala ye na biloko awa mara ya zwi chimie alobi boye aza ko se identifier pas monsieur Sylvain Lukusa waza ami privé à chef habillé ne pas ami à chef Sylvain Lukusa bengi biso avant hier pour a brutaliser biso na téléphone à l'obake ceux qui bokundi chaque actif vendredi té chez président robot président le bilan le banoti vendredi bokundi chaque ata robot to la bino ebembe ma petite sœur aza na poto abengi abinga naza juriste naza ko se prendre ko la papa na ngai tangu yo mara tangu yo papa Sylvain le koza ami privé à chef olobi ke chef alobi ke ti vendredi so bakundi papa te a robot la biso ebembe est-ce que chef mdatindi yo pour ngai na sa vidéo na senga chef pardon na longwa poto na ko la papa na ngai papa Sylvain changer maloba oh ils bongo te ma fille tu vois je vais chercher le compromis boyna boy marai alvanda ya bi 50,000 yemta senga kiango tolobi ne vanda na 50,000 wana biso to sa ba démarche côté na biso to komela ki ba répondre après na 50,000 to sangisa to sa le loko ya malamu loko zo so marai inde yango wana. Active Media, aimez, partagez et abonnez.